Hello la famille, bonjour et bonsoir. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. En tout cas, Boloko officiel, meilleur vena batu nyonso, oyo balingaranga, meilleur vena batutu, o balingara dorkas, Boloko, meilleur ve na ba abonné nanga, surtout na ba YouTube, baza rota ba vidéo nanga, ba meilleur vena bino, dorkas, Boloko kona bino, azana po na bino, todo se la bino musala comme il faut. Bino bayo bato boza komelanga, qu'est-ce qui fait que ces derniers temps ko tourner pendant minité comme beau comprendre que nazara mama ya moi na mama bébé, donc il faut plus na s'occuper na moi na après ni na koya. Meilleur vena batunyon so hein, meilleur vena batutu ba gaulois les gladiateurs, meilleur vena bino, meilleur ve à tout le monde, mes abonnés, hein, je vous porte au cœur. Nandenga osaranate, meilleur vena bino, meilleur vena batutu oyo. Balela Dorcas Bolokoko Gauloise Avi. Merci Nabino Nyonso bozo landa vidéo nanga. Merci Nabino Nyonso bato boza kotalanga. Ba o ba omoni ba kotala vidéo nanga te olie ko ya ko commentelenga mabese rebeti si libaku kotala na te vraiment sauter kende na yo olie ebeti libaku ha. Olo ba ke boloko ko baninga ba olo bela makamusu parce que aweza chaîne nanga na bandira ko banabino 1000 fois. Ici, et ça, entreprise, nanga. Ordre azate, je vais faire ce que moi je veux. En tout cas, 2025, on a bino bongo. O linginga otika, lo linginga tu te désabonnes. Ok, je m'en fous. À tête 2 personnes, batika libota langa. Donc, faut que na bino penza bongo l'année 2025. Je blague pas. J'espère que tu yokana. 2025, on a bino lisu likolo a lisu. Na lobela xil, le lobela nga bolokoko, zo lobela xil pona nini, je te bloque. Soro moni ke boloko a lobeli xil, et que soueyo. Au lieu de te lobana nga, au commenter, désabonne-toi kende, c'est tout. Je fais ce que moi je veux. Parce que la entreprise nango banalinga to lobara bornanga. J'espère que to yokani. Ah, bandero besoin na bonne compréhension, bo like lengai, bo partager lengai, bo aimer lengai. D'accord, voilà. Merci beaucoup, cher ami. Bozé belé o bozolanda. Vidéo nanga la moment o Nathan o boza tellement belé bozolanda la maman de bébé star. Dorcas Bolokoko. Nalinga bino mingi hein. Batu nyonso bolinganga na linga bino tellement ya trop ya mingi koleka. Voilà. Mes abonnés, hein, mettez-moi des j'aime, des likes. Aujourd'hui, on va parler de Uxil Pechanga. En tout cas, c'est comme qui est 2025 on dirait que tu as un problème. 2025 tu boy ma finga tu royande au ça analyse ou est correct. Tu finga mututi mais tu ça analyse ou est correct. Voilà. Bandero 2025, on a 2024, biso tout le monde qui BBL ou Xil la salaki, mais il y a biso lobby qui a sali BBLT en fait. Xil nous a dit qu'à sali BBLT, oh yé a sali, babé a sali netaï ameli bati na yé. Donc baté, hein. Baté na yé a régime, ne condicié, yango pa ki opesa batu secret, batu tout baningi ba dumne likolo, loko la yé, batu tout baningi ba za la ventre plat, batu tout baningi ba koma, nenge ya komi makolo minene, elongi mukien, zoto mukien, maboko minene. Donc, aela ki bino te wana. Tout le monde a melango a sombango. Batu baningi ba koma yora na te ina ye. Mais bon retour nanga borolo ba dorkas boloko que tu qu'est-ce que le roni ne poussé yo. Yaroya kosale la Uxil vidéo. Je vis des publications, il y a ma photo, oh, na télé en bien, mais apparemment je comprends pas. Est-ce que c'est Uxil qui est au bisoto yebi? Tout a changé, a comme un mutumususu. Et fait à mesure, tozo la muka, Uxil a changé. Moi je me demande, yemo azar hotel ba photo na ye yakala, na ya lelo. Azomi lobela nini. Changement oyo ye mo kaza osala na nzoto na ye. Azaro mi lobela nini ba penser na ye eza wapi. La question que moi je me demande c'est ça.
Parce que moutounio to ceux qui ont luka ça la peut-être régime. Sur un moni régime hein, comme qu'on diminue na ndenge moko boye. Alors luka lango solution à tena garder taille oyo. Mais Uxil de jour pour jour tozo la muka. Uxil avait encore qu'on changer. Veut dire que celui au tali lelo Uxil boye. Au moment que Uxil yakala na ya lelo ba comme différent. Ceux qui doivent reconnaître peut-être Uxil est juste na voix na ye. Wane ya liboso, yami bale eza na vele ya linu na ye. Mais eloko nini borotu na nga bandeko, boloko ko eloko nini sali olobela Uxil na moma oyo. Après que ça la BBL, Uxil a lingi a changé pour son aïe. Donc veut dire que Uxil a lembi kozala noir, kozala moindo na ye nenga mesana. Uxil aligné a changé pour son aïe. Uxil aligné comme un teint clair le col à babiso baboloko ko oyo. Donc veut dire que BBL pour na Uxil, BBL na yenge codifié et réussir. À côté siko na marambo etali po. Donc aligné a changé pour na yé, aligné a changé teint na yé. Veut dire que Uxil a lembi mwindu. Moi je me demande, et là on y est au sala Uxil pechanga, est ça complexe? Avant un complexe, il y a yemoko. Tout est un problème nini. C'est ça que moi je me demande pas Uxil. Uxil. Nazo tout na yo. Question. Répondre biso. Ozo luka nini nazo to na yo. To mutu ozo un fiancé na mutu moko aza ko un fiancé yo que il faut la boyer, il faut la boyer. To lingi mobali moko boyer. Aebisi yo ke alingara basi ya pembe ya mwindu te alingara mwasa za la teint clair alingara mwasa za la pembe. C'est quoi les problèmes na yo Uxil? Pourquoi ce changement? Je me pose beaucoup de questions. Uxil envié nani? Uxil azo complexé nani oyo alinga changer teint na ye ya mwindu? Laurel a changé un autre comme Luka a changé teint. Regardez-moi bien cette photo. Bon, moi, la photo, on a été, ma couleur Uxil est tellement claire, même couleur, on a été nanga. Mais elongia Uxil est mwindu. Na minute de rôle, parce que Uxil a commis coca fanta. Nazo finga te. Parce que bino, on a roté, boloko, ozo finga. En tout cas, je ne veux pas ça cette année de 2025. Cette année 2025, veuillez me supporter, s'il vous plaît. Parce que l'année 2025, on a relobé la moutounion à bien ou à mal. Je vais parler de tout le monde. Donc, il faut me supporter. Sans moi, on supporter, en tout cas, kende na yo, na malembe. Na boy nanga, s'il vous plaît. Bota la siko yo, comment Uxil ten na ye échangé. Bota la makola Uxil. Et comme il pembe lokola likambu. Naebite, Uxil a moni bibi la sali et reçu. A comme il a taille oyo ya lingaki. Alors non, cette fois-ci, il faut pena changer tenanga. Na longwa mwindu. Na koma pembe. Ba nani oyo baza ko influencer Uxil. Na ko luka ko sala changement on nzoto na ye. Question na zo mituna. Camarade nini ya Uxil ou aza ko influencer Uxil. To copé nini parce que Uxil a mis to aza fiancé te on se le dit soko sa batute. Uxil a fiancé te. Aza ba copain. Si ko dazo se poser des questions, copé nini ya Uxil ou aza ko influencer Uxil. To copé nini ya Uxil ou aza ko tinda Uxil a luka ko changer ten na ye ya changement ya boye. Mais changement on a moni yango ki torote Uxil na ndenga mabete. Changement au bien te. Ça te va pas, ma soeur. Changement au quito roté. Comment moutoro ça changement ma casse boedo? Oh ça. Tiens la j'aime s'il vous plaît bandeko. Mettez-moi des j'aime cher ami. Changement on va comprendre été. D'abord moi je me demande au lieu ça là changement au lieu ça la taille. On a liboso ya longi. Changement au lieu luko ça la ya teint. Pourquoi pas pe on la changement ya ko luka ko améliorer. Ko eba ko tanga, ko eba ko koma,
koyeba na français. Parce que babiloko ekoyede okutu na plus na vie yango wana. Te ekoyede te o signé ba contrat minene. Te il peut koyede te peut-être ko ba kete na ba publicité tout na ba contrat ba ko za influencer na taille nanga. Xil oza déjà combo. Wana ya liboso peut-être yo ozomiye bate. Xil oza déjà combo. Tiango na mutu na yo. Yo ozomiye bate ngasko na otaliso yo. Xil péché oza déjà combo. Et puis a combo pamba te a combo penza do so to bito cité ba star a Congo ya basi. Xil ato komaka ba film te to tia yo na kati. Tu ko reconnaître yo. Ba effort oyo do sala ya koluka kokonda ko sala ba BBL na yo ya koluka ko changer ten kolongwa mwindu ko koma pembe mais ba eza ba effort oyo yo il faut sala ya koluka ko apprendre la langue française o apprendre yango lelo batu baza ko seka groupe Simba balobi na niveau ya groupe Simba koyo kanye to yoka ba Xil ba koma minene baza na kati. Groupe Simba est un groupe OOT qui a lancé recrutement. Groupe Simba est un groupe Oyo, au lieu de lancer recrutement, il faut pas faire la lettre. Tom Moutou, comment on dit, qu'on recommander Moutou en fait. Recommander peut-être tel que Messie Lombe. Recommander les moutuetel kuna nakata groupe Simba mais un groupe Simba ils ont aussi là recrutement c'est-à-dire que Xil yo moro nakata groupe Simba qu'est-ce que tu t'es dit parce que yo za combo place yo zali ba rosa la recrutement te pour yo za combo batune il faut pas envier groupe Simba basa ba recommandation basa la lettre ko luka ko non, pour intégrer na kati ya groupe Simba. Mais Xil a plus concentré na BBL. Xil a plus concentré na Choko. Aboy na Moindo. Alingi ya koma mundele. Le rôle nga mafuta nange bongi singa na komi mundele. Xil pa linga koma mundele. Le rôle a biso. Mais Xil ozo kwa envier biso. Tika Moindo ya. Bote la ba j'aime s'il vous plaît. Nanenga ma bête. Xil tika la mouidou garder ten yo yaya. Que t'influence maman. Veuve noire m'tozo influencer Xil ton ndenge nini. Oza influencé par veuve noire nenga tira ba choko na ya pembe. Yo pour le bité. Na koma mundele. Siko bote la résultat mundela Xil. Au lieu na genou ya Xil. Na makola Xil. Ebi ma même ten. Mais makolo ebimi pembe, genou ebimi moindo, elongi moindo. Veut dire que eh Zambe, marabo tout le monde n'est pas artiste oyo. Bon misabiso un jour. Parce que yo sabi loro olinga batu baloba te babanda ki mais non toko loba parce que netinga beno loba nga po yese kisanga. Comment na Xil to yeba ki Xil pêcheur ba bua ko pe Xil Bobo Renan. Xil pêcheur à black line. C'est que black line. C'est que black nini. Si go black. Oromo lungo comme à blanc. Oboyi blacki. Mais Xil. Wana mbongo. Loro lingo changer ten na yo chacho kwa bien. Po obimi de tambo comme ma sœur ozoide. Tala makolo pembe. Genou mwindu. Liko nango oye munene makolo minene elonge kondi maboko kotoyo etikali minene na comprendre santé yango yozo lingo sala BBL yango ya yo eza raté to ndenge nini BBL yango ya yo tomoni ya Cardozo sali ya Tunisie ya yo siko BBL yango yo Xil eza ya ndenge nini. Et là, BBL, il y a Braza, BBL, il y a Lubumbashi, to BBL, il y a Bénin. Vous expliquer biso ba sorte ba BBL boza ko ça parce que toza ko yebate. Ebinga na kamera bino. Ba biloko bino bozo sala ko eza bato bazanga ni bataille ndefo basala ngo. Bato bazanga ba bassin.
ndeti we ixi toyebi yo black mwindu mais ozova nozo luko changer teint na yo tu te dis quoi et ça manque d'actualité parce que au lieu on attend hein bon excusez moi nous n'habite pas continuer le bimabe au lieu ixi là on attend ya rotia choko ebele pour luko changer mwindu na comme sango pembe il fallait ixi a penser qu'on comme la ba fan na ye a penser qu'on comme la ba fan na ye film est-ce que ixi là ba fan na lobi bien te ixi là ba fan te ixi là le roi spiritas eh le routa ma bête ixi là le roi héritier est-ce que héritier là ba fan te héritier ba spiritas c'est ba camarade na ye groupe ne ba komi ça ba ngo ba mi ne ba komi ça ba fan héritier nenge mo na ixi là ba fan te ba camarade ba mi komi ça ba fan na ye parce que nenge mo ko ixi ba camarade wana bana besoin pe ixi ba mona ba live ba la muki ixi pe changa a commis film mo boy a komaka la totale et c'est pe ça peut ba ninga non parce que na ma solo ba fan so to bito beta ixi là na fani te to ko ça ba touté na romela mono te so to bito le to cité ba tu bana ba fan to cité fila to cité Belleville na fila to zo mona ba cook na Belleville to zo mona famille bota to ko ça ba touté. C'est pas dire que si peut-être je parle bien de filles ou je défends filles, je suis communicatrice des filles là, il faut na lo ba vérité, na lo ba na buka lo kuta non. Mais ixi na ba fan te, ba fan na ixi ba za plus ba camarade neni ba mi sa ba mi comme ça ba fan ya camarade na bango. Vous allez comprendre, quel anga j'aime s'il vous plaît. Ba camarade ne ba sangani ba mi comme ça ba fan ya ba camarade na ba camarade na ba camarade ya ba kobi ba camarade ba sangani ba mi comme si ba fan ya camarade na bango ixi. Ba tan oyo zo zo okendaka ko luka ko duminer. Ya ko luka ko sa ba BBL, théâtre nde mutebimisa yo. Ixi, si aujourd'hui on parle de toi, et ça grâce ya théâtre. Et ça grâce ya maboki, et ça grâce à muta maboki yo boyara mkofali benga ko muta maboki boyara benga muta maboki. Or que maboki mute sala yo. Tant oyo zo zo luka ko sala ba régime, ya ko luka ko tela ko longwa black, ko ma pembe. Et ça tant plus oyo ixi il faut se la concentrer. Ya ko luka ko comme film ba fanya ba fanya ba camarade ba za ba fanya yo batala. Ah ixi la komaka ixi la komeli biso encore. Tu nous avais dit qu'au final qui biso ozongi na scène. Mais c'est non ozonga pour un temps, ogenda wapi? Hein, Ixil? C'est non ozonga pour un temps, on peut dire. Ozonga pour longtemps, te. Donc, yo plus tan na yo eza ya BBL, tan na yo eza plus ya Ochoko, kolongwa mwindu koko mapembe. Mais comment filmer, ma sœur, 2025 yo vandi kaka? Ba Cardozo mi l'esprit bazo koma film, ba Jérémy bazo koma bana minke bazo frapper bino. Eze lo bela bino eloko morote. Mais comment filmer yaya? Tika choko, tika régime, comment filmer? Bibi ya les filles raté, zuyote. Zoatan na yo koma filmer. Nazo conseiller kaka awande konanga mwasi Ixil. Peut-être tu vas te dire que moi, non, linganga, tel ante. L'artiste, comédien, nyos na lingabino. Et ça n'est que soro zo sala mama bien te. Ko s'attendre te que boloko ka ko lobelo mama bien te. Non, lobelo ka mama be. En logique des choses. Non, bouka le coutete non lobelo ka mama be. Tout sur la pembe. Ici, il faut bongisa. Ici, il y avait plus nata la concentrer dans comme film, mais non nata concentration ya choko, nata concentration parce que ba ninga la génération X, baza ko frapper. Ba ninga la génération X, baza comme ba film batu baza rotala. Ba lekyo ba na film ya X, baza ko lobisa batu ba kangi époque. Ye X, il y avait plus nata ya choko, alinga longa black a comme mundele. Imaginez-vous, cher ami. Ce que tu peux se conseiller nini. Atika toi continuer. Bino mon bolo na commentaire. Tu peux te conseiller nini. A continuer toi tika. Parce qu'ils a soni.
niveau baster na biso bazwa bazar na ebité en tout cas pardon dans le bamingi te na sukara awa merci na batutu balandinga et on est ka vie na wa sepeli nango te je m'en fous o ba sepeli nango merci na ye eza vie na nga ya mutu te bisous bye bye bye